asomba yango kala yango uzumani 7 bisisa bankulu bachaki nanga kujeva kubondo chatanga kamena ko uzumani 7 bisisa bankulu uzumani 7 bisisa bankulu uzumani 7 bisisa bankulu uzumani 7 bisisa bankulu yango afali asomba ki déjà nini terrain na e yango bozomona très bien bino bozomona o ezali terrain yango akosala mama na plein moko biso moko bamfumu kutu taka tokotina kati te mais tozali bande de protéger ba ami ya bato. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pour mon esprit wana izane be eleki bino mbo eleki biso te même ngala ko singa kaka na bakoko babakisela ngali susu pouvoir pona na roya na butu na roya ko kalaze esprit wana pona oyo bato na ngai bata bato oyo ngai bakuta Congo Central susu bo bakoya bato mususu baoya bakuta pays étranger bakoya po baya na stade pona concert. Voilà. Mais concert wana yebango bato belé bal. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ngai boye bien ngakoya na zigida. Ouais. Oui, na koya na zigida bato oui pour bato bamona na concert oui na koya na zigida. Mais na zuli susu te makoki ya kokoma na zigida. Pona nini? Esprit wana trois fois wana eza trop puissant. Eza makasi, eza na vacuum makasi. OK. Na koki te na bangi. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Tozabanga fali pe bunganga fali bazate na concentré matadi mwanda ekini bazaba west africain. Lobi Ba west africain ba onde ba confirmons na ke bato basimaka oui ba ngamona mona ki terrain fallait soma ki terrain depuis kala terrain style de martyr wana. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Yango mona nati ba sin OA sin O ezali Hassel 3 fois Hassel yango za 3 sozi 3 fois 3 lengo sala nini 999 o ezali sin moko boye eza eleki ba 666 ba 777 ba 5 3 fois nini 3 fois Hassel on a fallu pour pas. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ngani na mona ba maître mo baleka ngai rien maître mo côté o aleki ngai fumu dikanga ata ba magicien na bino wana boluba botanga ba komba ba magicien wana na ngai baza eloko te. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Nazwa kindoki na kimwa muke oyo ndeki ndoki ngana nazwa ya olia bato. Oui. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Minde de vava de grand maître fumu dikanga bireno mone vava zikida lumona mama tula mama zikida bakamba muntu ubu avakati gukali ni ubu awuzikida utotkira mu kati saki minua au grand fumu dikanga le grand maître. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Maman na mutapisa makambo donc j'étais ngana kodaka na CJP ya maman na pendant 3 semaines. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Balandia BioNews Télévision et Moko Daniel Lubika Yaba. Daniel, c'est mon votre humble serviteur, Tekasper Maestro, moi, maman. Les chouchous de tout le monde du monde entier. Quand on est au le boulot m'oblige, le boulot m'appelle de les mêmes, on fait photo. Merci pour la fidélité. Au bout de l'acceptation parce que vous s'abonnez massivement à BioNews Télévision. Bobo ça n'a été qu'au Koudaï, n'a été qu'à Sperfi Network. Jamais décidé, n'a pas émission bien, pas analyse bien. Na ba découverte ya bien na marambu tout eko circuler kaka toujours na internet tout la muki toki makambuka ka ndenge zoleka na internet to vandi toki appel sonné ateka performance instrument ba mama osara musala kitoko est-ce que toko leka na plateau ya BioNews Télévision pour que tout soit temps ko décortiquer et par rapport ya concert ya Fally Ipupa le 29 octobre na Stade du Martyr tout mon équipe est arrivé ya Fally Ipupa na Stade du Martyr na plateau na biso ya BioNews Télévision ya parlant de tout sauf rien nazana fumu nanga na droite nanga et puis na gauche nanga nazana fumu dikaka
Dikanga, Fumu Dikanga. Donc Fumu Dikanga, nous allons ensemble par rapport à Betel Toko Panza vraiment anteke. Nandenge et Longo Bani, Balubiki Bana Marambo Zigida, tout le monde a pu m'envoyer Zigida faire à Zigida, Yemo, tous années sur le terrain. Toko Panza vraiment anteke par rapport à Betel. Merci beaucoup, Nassima Caméra. Là, je vois directement. Et Mikebi Nassima Caméra, Moutassim Bisso, image qui tokopi, un montage qui toko, pourquoi pas à. Et papa Paul Fikipo, Motema et maman Nathalie, Fikipo, famille, Fikipo Mobimba. Et je vous salue à passant. Merci beaucoup, Mickey Bissou, ensemble au fond de ce plateau. Il y a Bionews Télévision, il y a Parole de Sophie pour que tout soit temps. Il y a Kosolo là, vraiment, il y a Kanaba. Image de vite, mais la information à temps réel. Bonjour, Foumoudikang. Bonjour, papa journaliste. TK, je m'appelle au nom de TK. Bonjour, papa TK. Ouais, bonjour. Les balades de Bionews Télévision, partout dans le monde à temps réel. Un mot d'abord pour Nabang. Bon, na pesi na mbote na bino moko na ba journaliste ndenge boya minga na plateau na bino. Merci. Na kosepela po na ya kotika message oyo bakoko batininga po nga naza messager. Nous avons message. Nga na ya kaka na tiki message oyo bakoko batininga. Merci beaucoup Fumu Dikanga tozapi na droite nanga na Fumu nanga bonjour Fumu nanga. Oui, bonjour. Balandi batali ya Bionews Télévision bazolando partout le monde entier. Un mot d'abord pour Nabang. Oui, bambote bele ba onyo so bazolanda biso. Ngai nazana comme na benga na kombo ya Fumu nanga abenga Fumu nanga na Fumu Dikanga ye muto ya makambo ya wenge na kati ya Zikida ko ya na Zikida ye wana le grand maître Fumu Dikanga ye aza grand maître nanga. Oui. Ye aza na maître mote oya banga parce que azali lisu ya bamfumu. Lisu bamfumu. Bongo zanani. Ngape nazali mwana ya bamfumu. OK Fumu Dikanga aza lisu ya bamfumu yoza mwana ya bamfumu. Merci beaucoup to banana Fumu Dikanga parce que yende aza messager puis yende muto ya na makambo ya Stade du Martyr par rapport ya Wenge Musica 84 betaki. Moi rétrospection d'abord ya concert ya Wenge neni le kaki par rapport ya travail na bino salai. Bon, mamba wenge bomonaka na lobaka fumu oyo akweyaka na Zigida na kati ya saki ezalaki ngai bino mo bomonaki ezalaki blaki te ezalaki ngai bomonaki nalekaki na émission nablaki na makambo wenge wera musique wenge musique maison mère esalaki plein bomonaki plein esalamaki na wenge musique na kati ya kashe bisi ya Weranson ngai grand maître Fumu Dikanga ngai na fumu azaka metete ponga za magicité ngazali fumu lisu ya ba fumu ils ont la différence entre ba magicien na ba oui ba magicien bango ba bimisaka mbongo basalaka ba kamuna bango ndinga basalaka ba magicien pe ya ba escroquerie basali d'accord magicien na fumu ezande moko te voilà biso tozali ba fumu sege eza ancestral ya bukoko ba obalandela ba ancestral ya bukoko OK biso tozali pona ancestral ngana mamba ko bimisa bambongo na bimisa bambongo te ngana zandaka kutimde ya bukoko oze koloni oui ngana naza muyombe ya Tsangano po papa oya botinga aza chef du village ya Tsangano akufa yende mutu nde atekela makambo donc makambo oyo ngana za omona ngali na leka na plateau boye eza black te ezande mama na ngai mutu apesa ngai kikutim kikulu ya lokola kiuka babenga kinduki ya kimwa mke oyo batikila wana bakoko tolubi owa eza lokola kiuka ya famille eza lokola kinduki oui nakoloba expliquer na mo kiyombe ba oba yoka kiyombe bayoka minde de vava ndedi grand maître Fumu Dikanga bilelo moni vava Zikida lumona mama tula mama Zikida bakamba muntu ubu avakati kukali ni ubu awuzikida utotokela mu kati sake minu wa grand Fumu Dikanga langa bondere mutubi bo black kodongi kadi luende kadi tula mundrizi nizabiki message pour minde di messager oui grand Fumu Dikanga grand maître po ndenge na zaboye ngai Fumu Dikanga nazoki ndoki na kimwa muke oyo ndeki ndoki nga nazwa ya olia bato oui nga alia bato te mara munde bapesa ngai zalo kola kiuka ya bukoko mutu apesa nga makambo nga za ni makambo makambo wana te mutu apesa nga ezaka mama na ngai kitono micro bozano kimia oui mama na ngande mutu apesa nga makambo wana voilà po ngai ni ozaboye nga ozomona Fumu Dikanga nazali grand maître oya ba blague te ko sakana te po ngani nazaboye nga mutu apesa nga makambo eza mama na ngai mama na nga mutu apesa nga makambo donc j'étais
ngana kota na se jipe mama na pendant 3 semaines Oh, ko bimana oui ko bimana nga yango mbo na ba mona pelaka na ça jipe maman. Oui. Maman ça Oui. Oui, Oui, maman na babé quand même. te mana se jipe ezaka ndongi na kota ndeni mama telemi nini moko ezaka wana libulu bulu na biso wana babenga yango eza na mai wana ebi mai wana babenga yango maza ya lukula maza lubuzi eza mai ya lukula kobimana nga na bimaka na kwelaka mbala moko na tombo na bimaka na tombo kobimana nga na bimaka mbala moko na kombo na nga wana nde bapeselaka kombo fumu dikanga le grand maître dikubila de blague te ngani namona ba maître mo baleka ngai rien maître moko te o aleki ngai fumu dikanga ata ba magicien na bino wana bolobaka botanga bakomba ba magicien wana na ngai baza eloko te. Merci beaucoup Fumu. Ba magicien te nini te na ba ancestre bokongo soko ye na ancestre bokongo na kolakisa yo pona nini ba maître ou ba magicien basalaka biloko ko bimisa bambongo tout ça omoni ko bimisa mbongo ya musala te. OK, on comprend. Mutako yela o musala. Est-ce que olandanga mutako yela o musala te maître musala moko eza awa yo saela ngai yo za magicien ko bimisa mbongo magie sala siko mima siko magie na coutume ancestral bokoko wana ne momona bakoma bazoba on comprend et micro ya TVT o ba yo kanga bazolanda ngai na ba maître mo pe ba olanda ngai ozo comprend on contredire yo pe so batalio ko bimisa mbongo ya musala te OK bako peso musala sala musala guidon tina suka wana total à niveau on comprend na leka win émission na lekaka batebile ba rekamaka win na yebi wana ba cool ba ya olobelanga ba messager ngana za messager misusu pe ba ya oyebisanga te maître musala moko sala biso kinaka bien te ngai na sala la mutu musala nyo sala na sala ba mutu batu misala ba o ba benga ngai OK o ba yebi a réclamaka o maître o lekaka boye pona musala na nga musala ngai kinaka bien te esala ngai te to les gars na plateau na mambasiki da tout ça biso mbali o ayebi asalaka o réclamaka pona musala ezaki fumuti nga moko si le terrain nga mo na za na likolo plateau nga so bozo landa ngai téléphone na ngai yango o bo monaka o te fumu dikanga bozo nga te bozo benga appel vidéo bozo nga ite simi na ngai ekoyaka na zara pe na ba déplacement pe batu pe balobela ngai mais na makipara te oyo bien ana besoin abenganga OK ako chika numéro na ngai téléphone na ngai yango benganga o appel vidéo okomona ngai moko fumu dikanga o benga puis po batu ba remarka ya solo bala fumu te ezalaka fumu dikanga te yo yebi obenga mutentela sala musala o ese kenaka bien te benga ngai moko fumu dikanga nazali yango na solo miko eza télévision te voilà benga na téléphone na ngai yango bino moko bozomona wana posa musala na kosalela yo musala na yo musala nyonso ndetini musala nyonso nga nasalaka carnet bleu du bonheur nasalaka yango carnet bleu du bonheur ndezani kasi eza lokola bakinzu kinzu ndeni oyo ebimisaka mbongo d'accord babenga yango le porte-monnaie d'accord porte-monnaie magie te ezalaka te yango te porte-monnaie magie ezalaka te babenga yango kinzu kya lulendo okompane kinzu wana parti yo kokende okota bandako ya ndenge nini soki osengi na bakoko wana odore bakoko wana eloko wana ekorépondre yo kinzu kwa kinzu kya lulendo okompane na lingala lakisini eza lokola eloko moko boye epesaka chance epesaka chance partout nene ozokende mosala na yo ate mbongo nanga eza moke osengi na bakoko odore bakoko ozokompane bakoko bakorépondre tosenga mutu te makila ezalaka te na ancestre bokoko bakila ezalaka te na ancestre bokoko ezala nde responder et de respecter nde mibeko voilà neti mibeko ni ba mbo bakolobela ngo te fo kosomba ebwele biso na ancestre bokoko bebwele batekaka bato te OK ndenge omona bamagie bamagicien bakomebele fo sala bacomplike yo komite ofo oteka mamano te na bokoko makambo kotenga makila ezalaka te voilà
yango mona bango kosa bato fo opesi mutu musala sala musala mwasala musala normal Exactement. kosi yo akopa ngai obengi nga appel video ngamo okolanda ngai nazana mutu te o alekaki na mutu entele na metente te nazali nga Nyomoko, voilà. abo moni afumu dikanga ngamo boyoki ya ngamo na lobiti bo benga bo chika ko benga o boye boye na benga ki boye fumu mususu o ayebi alandaka ngai ni émission apesaka numéro na émission mususu mutu mususu a répondre aye ngai te fumu dikanga benga ngai osoko benga benga nga mosoko zo siko numéro na ngai o ya vérité yango benga ngai simi na ngai yango eza awa téléphone na ngai yango. Merci beaucoup Fumu Dikanga tozo na motan et belé parce que vous avez des personnes na plateau na biso. Fumu nanga. Côté na yo, d'après makambo tout Fumu Dikanga lobby et pour na yo lobby. Oui, à lobby makambo eux ezali ya bosolo parce que balega be miso at mususu mon bazo benga tantôt ki na ba voyage mususu bazo soyete. Ceux qui vont bengi Fumu Dikanga zate c'est gazo ya sala ba travaux parce que ya zali grand maître, grand succès. Yewana ya sala makambo nyos omtoza na ngoposa. Grando ki yewana. So bengi appel vidéo yewana bokomona epé appel vidéo bo bengi ya kosala msala. Soki ya zate c'est ngape na kosala msala ngai li souper ba mfumu ngape élève na yena kosala msala. Obenga News télévision ba landa mino. Musala nini o ebino bosala ka vraiment décortiquer les biso musala nini bino bosala. Musala ti tosala kani. Omoni toza traitant voya guérisseur. Traitant voya guérisseur mutu mususu akoya bakoya mambu ya mbongo. Mbongo mbe ba magicien bazoleka balobi ete basali ba démonstration pona kointiminer bato kobenda bato neti obimisi mbo mais pona kosala mutu musala ozokoka te ngai nalobaka vraie démonstration na ngai ezalaka ni sala nde mutu musala azwa résultat eloko ye azoluka wana bongo nde eloko na liboso mpo bon porte-monnaie obino boloba so porte-monnaie soki magique ezalaka te babenga yango carnet bleu magique de bonheur yango babenga yango na monoko ya mboka kinzuki ya lulendo ezali nti pouvoir so bapesi oyo yango mbala moko yango ozomona bato mosusu bazokima na bancestre bayaki bamagie mpo magie eza nti ozosala noka neti eloko moko mpona kotimine bato boye mais vrai mosala nde fo kokota na ancestral kosenga na bancetre na bino neti yo oza na bancetre na bino bagidaka o mpe bakulu ya bafamille na bino baza bagidaka o yango ozomona neti basine oa sine oyo ezali Hassel, 3 fois Hassel, on a 3, so 3 fois, toi, le ça nini, 999, oh, ils allaient signer mon goboé, ils a l'équipe à 666, 776, 3 fois nini? 3 fois Hassel. On a fallu pour pâter. Oh, quand c'est signe, oh, ils allaient lire, aigle. Aigle, soit à télémi le colo, à mon a combien de mètres? À mon a moulai, à mon a msika, même temps, tu me lobby, ngai, na toza banganga ya falite. Pour banganga fali na awa maboma mwanda na kin bazati parce que banganga fali bazaba West Africain. Vous confirmez les journées qu'il fallait dans la banganga? Oui. Parce que on est où na ba ni na ba kachaka na longo yango 3 fois Hassel demon e kita na stade wana bito to ete ngaza nganga falite. Yepe Fumu Dikanga azanga nganga falite. Demon bito to protéger ba amba de muso concentrer ba routa na concentrer ba roya ba muso routa par-ci par là bito to protéger banzela wana to comme protection to za banganga fali pe banganga fali bazati na concentrer matadi mwanda ekin baza ba West Africain lobby ba West Africain ba onde ba confirmons na ke bato basimaka oui ba ngamona mona ki terrain fali asomba ki terrain depuis kala terrain style de martyr wana asomba kango déjà asomba kango depuis kala vraiment asomba kango oseki makasi boyini oui naseki ndenge makambo fumu nanga ocho yebisa bino eza blague te omoni mpona ancestral bokoko yango moni coutume na biso ya bokoko ebebi mpona nini bato bakomobima na bapays étranger bakomotambola na bapays étranger koluka bakomoya na bacoutume mosusu awa na mboka na biso comprendre coutume na biso ya kongo ya ancestral bokoko ebebi comprendre moni esprit wana 3 fois rasala wana ndenge ozomona bo ngai boyebi bien nga nakoyaka na zigida oui nakoyaka na zigida bato bamonaka na concert oyo nakoyaka na zigida mais nazwi lisusu te makoki ya kokoma na zigida mpona nini esprit wana 3
3 farasela wana eza trop puissant eza makasi eza na vacuum makasi Ok. nakoki te na bangi yango Ce conseil nous repose na bafano to oui boya. ngai na 3 farasela wana eza nebe eza na effet trop omonaki bien ngai mutu nakoyaka na zikida boye bien mutu Ok. nakoyaka na zikida yango monaka donc wenge plein esalamaka na wenge mais 3 fois esprit na 3 farasela wana nakoki yango te Voilà. eza na moto trop nakoki te kokopusa na ta na zikida nakoki te kopusa na ta na stade mpona mona esprit wana eza na befe Eleki bino. mbo eleki biso te me ngai na kosinga kaka na bakoko babakisela ngai lisusu pouvoir mpona nakoya na butu nakoya kokanalize esprit wana mpona oyo bato oyo na ngai ata bato oyo ya ngai bakouta congo central lisusu oyo bakoya bato mosusu bakoya bakouta ya pays étranger bakoya mpo baya na stade mpona concert Voilà. mais conseil wana ye bango bato ebele baleki balobi ote conseil wana bato bakokufa na conseil wana. Ah d'accord. Donc yo confirme oui et quand ngai fu bino loko boyeli awa eza ke Oui. bobo pesa batu Oui. message ke Oui. batu na stade de martyr ba ko fate ba kota conseil comme il se oui doit. ngai fumu dikanga grand maître fumu dikanga omoni fali azalo fali aza grand maître j'étais Grand maître. oui ba komubima mutaleki fali azate Oh. oui fali azate Mais fala za mi c'est bon na ndenge Mpona ni nini nalobi omoni esprit wana 3 fois rasa 3 et c'est combien 9 plus multiplié par 9 et puis c'est combien 999 esprit wana ozomona 999 wana 3 fois rasa esprit wana eza na befe trop eza na befe trop Mata micro. esprit wana eza na befe on comprend mais bato bakokufa te bato bakotana oui fali bomona oblage te akosala plein ya dégâts OK. nga nazwaki yango déjà parti ya monde na biso monde éternel na monde éternel nazwaki déjà esprit wana milimo wana donc bayaki déjà mpo nga mosusu bamilimo baya kovisitaka ngai bayaka oui batantaka ti batante soki esprit na yo eza makasi to eza moke OK. ocomprendre yango maître mwa moke azalaka te maître mokolo azalaka te biso nyonso toza bamaître OK. naniyaka mutu te Voilà. naboyaka mutu te mutu nyonso napesaka conseil comprendre bato pe baleki ngai bazali na ancestra bato pe baleki ngai pe bazali baluru na ngai pe bazali yango mona bato bakota na bango bato bakufa te comprendre soki omoni bato bakufi oyeki mbule kobeta makasi bakake kobeta And then est-ce que yo bakoko baolinga bazwa defete mosoki bato bakufi na stade ye bango mbula makasi kobeta bandako ekobuka naye batombo ekofungwa papa bakoko bakobima wana babengaka oye babengaka oni vagence c'est la vagence on comprend bakoko basiliki batombo ekofungwama bakoko bakobima eya blaki te. Merci beaucoup Fumu Dikanga Fumu Nanga. oui ndeka alobi eza vuma bongo biso toyei kosala nde protection kuna toza banganga ya fali te toyei kosalaka protection bato bakuta parci par-là bato oza barompo ebele déjà baarret ebele bato déjà faut tosala protection kuna mpo omoni bato mosusu bakoprofite bato mosusu emiste bakoprofite na nsima ya fali bato mosusu bakufa me nalobi bato bakokufa te nini mpo biso totelemeli makambo tokosala nde protection divine tokosala protection wana bato bakozoka na bango wana eza mo problème te Bike muta protéger batu na mokili na mboka o na monde ezaka grand prêtre Nzambe. oui tokoboya nzambe te nzambe asali esprit parce que ancestral so totali ancestral très bien eza na bible parce que mutu ava bala alekaka na nini na coutume te coutume wana ava bokende basali nyonso wana bolekaka na coutume ava mpe bokende église coutume yango eza ntina bible ancestral eza ntina bible fo toyebaka bakoko ya bakoko na biso so okomande neti biso toza na baesprit ya 4 élément tosalelaka kisimbiki ya ntoto oyo ezali ya mabele kisimbiki ya maza oyo ezali ya mai kisimbiki ya mopepe oyo ezali ya mopepe kisimbiki ya tia oyo ezali ya moto tous les 4 éléments tosangisi bango eloko nyonso oyo tokoloba mpe kosalema tokosenga na bancetre parce que jamais okoki eluka eloko moko bona motu osengi bamona bancetre na bino te bafongoli nzela te yango monaka bino osalisa mosala moko boye esimbi te balekaka nana na bancetre te moto aza bloke boye oleka na lavage spirituel mpo motu nyonso oyo basalaka lavage spirituel yango monaka bato mosusu bapaster mosusu depuis première ri ti 17e ri naza na bapaster moko te onga na bangaka Lobi depuis première ri ti 17e ri naza na paster moko te onga na bangaka de première et 17e ri poni bo takina toujours ko ton orge ba makambo se ba yiki ba pasteur baza place nyonso poni bo banaka de première et 17e ri poni kasi bango baza na nini na base
mais baza suna banguya o baya kozwa na biso baza na banguya baya kozwa na biso bapaster wana nini baya kozwa papi bamouchoir magique tolongola ja bamouchoir magique tokomopesa bango banini basinga balataka na loketo chauro na rutu cha mama kina para yepsi na bana dodo na bala mafuba kimbongila embondon cry mame maka moto makele bokila te nokito akimisa banyama tinkolu mutu nkolu mwana mutu kaluta chauro na rutu bonga pilipili na tomate ta fraise moko mais jamais bête équipe moko pesa néglige moko la mango mwana lengi bandisi bakola nango mpebe mwana nakate bela ndingisa makasa bato ba compagnie mpebe leki wana bango bayaka na biso bayaka topesa mo sekono parce que mouchoir trop de kobambana ebimaki déjà refesaki toza basinga mo tokangaka bango na loketo 17e tobaa motu te omutu mosusu akoza na problème ya nini ya bolingo mpo bolingo mpe toderange bato ebele parce pala na poto bolingo mutu nyonso aza na problème ya love yango mpe bina filelo mutu nyonso aza na problème ya love soki yo oza na problème ya love te nayebi te omoni bino bana basi bozolanda oza na mposa okomisa mobali na ozoba na yo kaleso na yo benga fumu dikanga benga fumu nanga tokosalela eloko oyo oza nango mposa retour d'affaire soki omona mobali oza na mposa mwasi moko boderangaka bo oza na mposa akoma ya yo moko nakokotisi na molangi nafongola molangi nakotisi mwasi eza te nakangi yango ti 5 ans et 10 ans di vie yo nde kobaye so fumu na baye na ngai nafongoli azana so kufi yo kufi toza na bakodi tosalaka de so kufa esprit na yo kolibere déjà eza bon so yo kufi na yo esprit na zano da libéré azana ko expliquer azana biloko ebele o ako expliquer ye azali fumu les grands sorciers grandoki fumu dikanga les grands maîtres du kubila fumu dikanga tokimaka derrière ngonga cameraman akomo kolakisanga daki abi ngonga mais quand vous expliquez plus sur mutu fumu nanga lobby et puis lobby vous en avez preuve tangible au lax là-bas oui papa journaliste des preuves ezali awa kutu surtout awa na kin naza na député moko aza awa ye ndenge naza bongo donc mwasi akimaka ye mpona nini nzoto na etelemaka lisu te de nani nzoto mibale etelemaka lisu te no député nzoto mibale etelemaka te abengaka afumu dikanga fosala nga ta prière moko mwasi na nga azonga nasala prière mwasi na ye azongaka nasala prière oui mwasi na ye azonga mais eloko na bimeli mai moko mai wana yango fo etelemisa bolumbu na ye mai yango mai ozomona oblaki te mai ozomona ata ndenge nini nzoto na ya mibale esala 10 elala soki omeli mai osokola quelque soit ndenge nini nzoto na kotelema mai oka ozomona mai ozomona ojete mais ça sur le moins parfait mai kasi yo mai ozomona oyo eza mai ya bakoko oyo mai ya bakoko mikebi yo mai kotina basolution ebele kotina basolution ebele kotina makambo ebele yango omonaka okosala magie ndenge olingi mais ancestra bokoko moko kamo exactement mona bakimaka ozimbonga batolie musala mosala exact baya na ngai grand maître fumu dikanga na kolakisa bango okosala makambo ya magie ya problème te na boui te wana magie wana kuna makambo na bango mais baya kozora susu ba idée ba implice na biso ba grand maître ya ba ancestra bokoko ya mona ka mai oyo black te OK mai oyo zomona eza oyo pona basi wakompani basi oyo balingaka ba vitesse ayebana kini eyeba ye omoni mayo soki olave yango ndenge nini kini fo eyeba mayo ka ozomona kini fo eyeba osoza mwa mwasi kini fo eyeba yo okozwa moke osokola mo boso ozomona mobali ya problème te nazo expliquer yo d'accord soki oziango ochengo moke na cantine osokoli ozwi moke avant obima opakola ngo na se ya basi na yo quelque soit ndenge nini ata okuti na mobali ndenge bozopase rapport na ye mobali akokoma na zoba matya micro pardon mobali pena akokoma zoba tya pena micro boye obi mobali soki yo mwasi olingi pena mobali akoma kaleso obi kaleso elakisi nini mwasi donc akomisi mobali donc zoba oyo pena zobine oyo akomotanga na soyi bizobicien voilà okotanga na soyi oui mwasi akokocha mabongo na poche azwi mbongo ndenge ye nyonso ye alingi akozwa mbongo mpo wana mayo kaka na mayo komona oni mayo maza malubuzi eza mai ya lukula eza na baefe place mama chaka oyo na kati ya mai wana ndenge eza bongo meme na ba 15 soki na lukula mai wana ba 15 bangombe balela na se ya mai fo sante bina ngombe azolela
eza place nde ancestral bokoko nde efandeli surtout na lokula blague te biso bayobe blague te mai yango Bino ke bayombe oui même mobali ya olingi mpena mwasi bina koma lisusu zoba no même mobali kosala yango mwasi mpe akomi zoba na yo aza na baor tout ça bachenete yo kodirige pesanga bo akopesa pa akomi lokola zoba na yo yo mpe dosala yango déjà mbonga nasala yango bato ngamo nasala yango bato est ce que ngai moko maître nasali eloko oyo euti ancestral bokoko bakoko bapesinga mayele wana nasali moto est ce que eorate te ongamona médecin nango ok mai oyo ozomona oyo eza mpona donc bato balongola bamisala balongola mosala yo olinga ozala na poste ozongela na poste oyo ozalaki keke swa ndenge nini balongola yo mata micro oza mokonzi keke swa ndenge nini balongola yo na mosala Voilà. moni mayo soko osokola yango kaka fandi no kaka le esprit wana ekobeta chef no place azalaki oyoka telefone elele ona na posa na kotana bazongisa mosala mayo eza mpo bato mosusu baya kozwa yango mpona bapromotion mosala bamaison na bango bafula bamaison na bango maison na bango ekende liboso yango okomprendre mayo mpe bamisicien mpe baya kozwa banani mayo ozomona eza na basolution ebele bayaka ti kuna barécupère baye bazwi baya kozwa mayo mpo mayo eza mpona succès mpe voilà ofulami lisusu donc obeti lisusu koleka mpe na bamisicien mosusu basala mais malgré nga atangaka kombo te otangaka kombo te atangaka kombo moko te ata musicien rien mais musique nini olingaka nalingaka miziki te nasepelanga na miziki te ok nayoki muziki soki esepelisi motema na ngai ya problème te mais fali quand même oya mpona ogarde ba oui nayoka miziki na ye mbo nasepela ye Matisa micro, matisa nasepela miziki na ye mpo nga nakosepela miziki na ye mpo ye aza grand maître omoni députat na professionnel eza ndenge moko te comprendre bajoueur bakobeta malembe na bajoueur oyo babetaka makasi ya ndenge moko te comprendre. Ok. Merci beaucoup, Fumu Dikanga. Merci beaucoup, Exode Mike Binasi. Ma caméra, mon tassimili, biso image au Gitoko. Fumu Nangananga. Toki na suga émission na biso. Message no ko pesa na bandeko tout bolando partout dans le monde natif ba fan tout au boya ta la concert. Siko oui, alors mambo ya solo parce que ngamo to sala misala to zora déjà ba remerciement nyonso était Fumu. Misala bo sala biso. Et zo fima o zo su fima oyo fima ba cadeau pe ezanga raté parce que biso ba ye ba former biso pena ko sunga bato to était pena ko bebisa bato ko bungisa bato na nzela ko bebisa ba ami ya bato na tsono bi to fa hasele wana terrain kale somba maki yongo o ezali miroir ya mama pesa ki biso yango mama ye mutapesa biso mama o atika biso na makambo yango awa okobanga te oui miroir auto contrôlaka makambo nyonso oyo elekaka na mboka na miroir oyo ndenge eza boye miroir yango akotala bien faut ozwa vraiment bien oui neti oyo ozomona miroir oyo ezali ya mama nde moto apesaki biso yango tocontrôlaka yango moni contrôlaka libota contrôlaka parci pala moto nyonso akozala partout oui eza ya noir ndenge eza boye eza miroir eza ya noir biso ka tomonaka yango ndenge eza boye okopupola yango bien fo simba kobanga te simba boye mpo bato mosusu ete ndenge nini fo simba otala soki eloko eza nango te eloko eza nango te eza nango eloko te yango awa tokosomba déjà nini terrain ndenge ye alakisa asombaki yango kala yango awa uzumani seben bisisa bankulu bachaki nanga kujeva kubondo chatangaka menako Uzumani 7 bisisa bankulu. Uzumani 7 bisisa bankulu. Uzumani 7 bisisa bankulu. Uzumani 7 bisisa bankulu. Yango afali. Asombaki déjà nini terrain na ye. Yango bozomona très bien. Bino bozomona. O ezali terrain. Yango akosala mama na plein moko biso mo ba mfumu kutu. Taka to kotina katite mais tozali bande protéger ba ami ya bato. Yango ozomona faut relaxer très bien utali yango mingi kolobela eza na ngote numéro ezali tokopesa fumo kopesa numéro wana yango bobenga so appel normal
WhatsApp tokukuta tokumona na boza mpo tosala msala en face tokosala ete en distance tokosala. Oui, baba journaliste na Olanda. Mot de la fin pour que tu comprenne bisona. Oui, ndinga bocho Olanda na bocho Olanda fumu nanga. Yi asa élève na ngai. Ya sa élève na ngai. Ngamo grammaire na za. Azali le compte bona otika numéro bo contact ngana numéro oyo. Wazana posa makambo boko mona makambo. Wana zana makambo te makambo ibana te. Wana ezaka bestre. O ala kisi bino eza bestre. Mais ba film ezali ba film bana boko mona le makambo ne makambo bo contacter na numéro oyo 85 83 26 463 85 83 26 463 bozwanga e grand maître fumu dikanga le grand maître dikubila le olinga bena makambo ne ezali o rabena ba kake beta mara on comprend c'est quoi bena ba kake beta ba kake wana bene ku esra banzete ka osra banzete zimbangana oyi pena jete na ko benga ngo ndenge win na ko benga ngo nabi boye kasi do benga ngo ka ko tena ngate ko tena ngate wana besri wana bazo inti bazo lobela ngai ba kana mutu ka bwana biso awa émission ikomi na suka ndenge na moni bino. OK. Plus 243 ndenga lo bien. Plus 243 bandela bien. Plus 243 85 83 26 463. Epelele! Chora na rutu chama magi na para yefsi na bana dodo na balmafupa kibongila embondon cry. Bami makamuta makela na bokilati no kito kimisa banyama kara mape ko to fumba limis batik ba poso pilipili na tomate reta reference moko mais jamais bête équipe moko. Mpebe mo na raté mais là rening sera makasa bato ba kopele ki mpepele ki wana allez-y comprendre. Négliger moko la manga. Merci à mon président Herman Ekasongo Molimo et Benezek climatiseur automatique tout montre. Papa n'a prince pressé quand na messie ainsi que winner depuis Canada, pourquoi pas aller digno quand même l'argent lui-même est étonné. Restaurant Fimo na Kata Morel chez maman Fifi Fimo na Jari 7075 où mon Norbert a mis ce manager na Kata où mon Baoba Chenge beauté plus l'argent est égal à frère na Kata où mon Roli Loleke na Kata infatigable Benzaz Ramsi de King mon ami de tous les temps. Salon boutique la reine d'Afrique chez maman Shakira Gucci na Kata Montréal. Soki na wana o bakotise soki na yo kitoko komona mama Anita mutete defo mama canadienne na kati Christian comme motema ya Olga Salomo depuis Paris Gilita comme motema ya Julie Ekombo. Merci na Cédric mon ami Cédric depuis Paris tous ensemble. Merci Mikebi na sima caméra tokotani na mikolo ya. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.